Voilà, chers internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Short News avec Eki Bumba, votre humble serviteur. Et Lelo Toye, na hôpital, Race Béni, où ils allaient hôpital moko et ils a dirigé na médecin moko spécialiste vraiment oyo toujours na ba pro parler na ye oyo sala pena ke na ba ka ya ba problème songolo pakala to banda o consulter ye. Alors ndeto yaki kokuta to zwaki ndeko na biso mama ya Nathan oyo tosaki na émission azana problème ya hernie to komi na na hôpital awa ba meka ko consulter ba meka ko tala qu'est-ce qu'il faut exactement et puis to eba ndenge nini to sala ensemble na ba balanda biso ba o nyoso tu ya mitema mawa pe ba oyo balingaka vraiment Congo na bango pe bandeko na bango ya Congo yango tozosungisa maloba et pa ya mama na biso na mwa maloba mokeboni bien papa aoza na kati hôpital oyo sala na yepo na kaya mwana nga o kutaki mbali boso na émission po aza na problème ya hernie nasenge na bata mawa batamite ya malamu basunga nga mpo na problème ya mwana ya opération batamite ya mama moko ya motema mawa amonanaki basunga mama soki oza merci na yepo na kai esili te na kokota hôpital na mwana ovaa na mwana esika ya koteka basoda kobengana donc toteka te na kovaa na mwana senge bato mosusu ya mitema mawa bameka kosunga ngai na kati hôpital moi kolia mwana moi pampesa mwana nasenga batamite ya malamu basunga ngai bongo sikoyo médecin lobinde nini bako intervenir déjà quand peut à constater nini abezaka ya une fallait rendre opération. Voilà bino moko bolandi nyonso oyo mama na biso auti ko expliquer mama kombo nona Nadej. Voilà mama Nadej mama ya Nathan nde auti ko expliquer awa azokota déjà hôpital lobby ou après demain pour ba opérer mwana. Alors opération egosenga na mwana na ye mama ba vande sika moko. Voilà place moi pasi na ye ezali oyo nyonso surtout ya mutema mawa soki alingi ko participer na aide surtout pour na mwana oyo na kombo ya Nathan. Ça va? Allez en bon hôtel hein? Allez, voilà. Na habité lo nini ya suko ko yebisa ba enyo surtout bazota la biso. Na sema batamite mama ka basunga. Basunga batina ba prière pour ça moi il ira bien. Voilà, association Bana Royaume na kati ya Bruxelles avec le fondateur Clara de Bruxelles Kuluta Bale Kimbote na yango wana tala ba masolo ngoto solo laka masolo ngoto solo laki yango yo et tobo sanité Zozo tobo sanité Marceline tobo sanité Papi hein bande konyo président vraiment président Papi bambote na yango wana Papi Walemo donc bambote na yango wana et bino nyonso tout staff nyonso ya Bana Royaume bambote na bino yango wana hein tout ça la kaka po ezala bien et surtout président Barbie président Pati Barbie hein na kati ya France biso peto participer na makambo boye et osala bien na bandeko nyonso surtout ya musique la parisienne vraiment beau participer et ça la bien na baka oyo voilà topesi bino nyonso merci bozwa kita ya Hollanda biso bandeko na biso nyonso Élysée Bijou Mboma bambote na bino tantine Élysée tantine Bijou bambote na bino ba Bijou Mboma précisément Bijou Mboma bambote na bino yango wana tantine Tekele mbote na yo et to participer na makambo boye nzamba ozanga te kosunga biso hein tozotanga ba kombo pona ko rappeler kaka ndenge ya laka mon ami personnel Ose Ebengo bambote na yango wana Gravenguidi benga sala bien et Ronsard Nguidi yo pena ya kati bambote na yango wana et topesi merci na Junior Mpidi ya simbela biso caméra et merci na mama GH mama Boboto mbote na yo et merci aussi na mama BT na kati Allemagne bambote na yango wana tous les mamans hein, parce que équipe bombaza mwana ba mama et merci aussi na mama hein, na mama Pepe Akunzi tata mwasi moto bambote na yango wana na bosanité Nancy hein, Nancy badimuke mbote na yo yango wana mbote na yango wana topesi mbote na Nathan topesi mbote na Marakai na Mariana bambote na bino yango na famille Amani Mobimba bambote na bino et tobosanité papa Edo Amani production voilà tokomi na suka émission na biso tolobi ndenge tolobaka glory be to God.